makambo ezolekawa eyinda kamabe mwana mobali mbango esili ata la bohutuka na pembeni ata la bakosala ndenge nini uraga ko pembeni akobatela molimo to akobosa la jeune fille eyo uraga na sima bandeko motra motabatela molimo na ye uraga o elingi nini eza nani mwana bala zoyeba te pendant azo sala azo prendre de la peine uraga zo pikula bandako face à face na uraga eyo kampone suka ndenge nini bandeko yango zo zona ba kampone ndimela nga uraga eza normal te za ba rompiao eyo nda uraga epikolie bandeko uraga ebomi mwana mbali na kati ya bilanga yango zo kipete bandeko eze mabimeli igwe na absence na yo mopepe ezotake ebomi 4 personnes 4 mpe na bato beli bazoki mpe nazotuna tobengisa dibia nganga mosusu ya mboka mosika boye konteka na yo mokonzi bwana beso ya lisala bongo te ndenge très tôt bozobubosa na ngai ke ngai naza défenseur na bino bope de patience na banzambe ba ancestre na biso mpe na ngai mosali na bango non nakondima te banzambe mosusu bakota na mboko pandaki to na nzambe na biso na mboko oyo jamais nga nakondima econtinue naza tigre oyo akomeka akovivre kanda ya tigre esemo. Comme ça va? C'est bien mon amour. Ezaka na bukana ki na zoka ki na genou l'hôpital de zoki ma ouragan. Bisous et ça la bien. Comment tu sais ça? Et quel est le cas? Pour un ouragan. Papa ngai igwa sala nyonso po a stopper un peu wana. Ezala peka bongo. Batu bakomo douter leadership papa na yo. Asala ngomba po batu bakomi ko lemba déjà. Ko douter ye. Ok, nazo comprendre. Asala quelque chose. Et azosala quelque chose. Oh, c'est important. Nalingi oyeba que je t'aime beaucoup. Je t'aime. Je t'aime aussi. Nasepela sekeliwana. Neni Cynthia. Na okena nda kunesiko. Tuwe kasa ensemble kasokozo keta. Ok oh. Prince abetitura tala copine na ene za la kabani ba ina kata na quartier. Bien munduki na pembeni, bien garde na pembeni. Mwa bal mo sogoro azosala inzoko inke. Sega za kolo mutuka oyo. Ba responsable basala bakamba boite senga ba mapango pembeni okoti osali inzoko inke soki inzoko inene osali yango poza responsable. L'État pas otebela makambo ebike mbila ko kanga ana droit ko kanga so akuti zo sala makambo boye na balabala. Mwana mobali moko bandeko to bandela filme akomola muta liboma bandeko yeyo azo tracer. Problème na nini okezie. Anfu na lobi na foya o continuer musala to musala ba pesa pa ba ancestre na yo ya ki kokoma aisément. So azo tracer jeune homme jeune mais bazo senga koma aisément. Kebako wana kolo mutuka azosala na ye izoko hinke na pembeni
Tali ba pinene zaka ba pineza bien azo sina sumpepete banana boke sina sumpepete ndeko continue mutuka a continuer chemin nzoka nde mutu aliboma moko mutu moko akomi liboma to ba edoza akomi liboma akati ya mutuka bake na ye wapi bandeko ye mutu azoluka na kati ya famille oke ati mutuka bakota village aboyi koyokela amfunya mécanicien oza wapi naza mpe na kati ya village ok ayaka ye ayaka king of Django mwana mwali comme 6 millions mutu etambusa ye azokima village mais yango toujours ezozongela village rompian ekosuka ndenge nini ndeko azoluka ndeko mobali ndenge abungi azoluka edoza zoka edoza sasongi village azoluka okezie bamotokere mpe bazangaka te nzamba pambola bamotokere nyonso ya imbonderu Félix Wazekwa mwana mobali bien nzoto bien pake bien mbinga me libosa milimo molimo bangaka mbinga te bangaka pake te bandeko bakomotambuse na système ya Robocop wana choix te kotambola na volonté ya besprit jeune fille mpe kuna azolukaluka bandeko mwana mobali oyo na kati ya village ayaka ye nini les gars asa bopwani Zambe apambola prophète Jacques Kabasele ndeko naza na posa ba filmage na anniversaire na yo to na fête na ya coutumier to libala na yo religieux wana posa filmage reportage benga kaza video sala masolo pe okozala desité ego suka ndenge nini mwana mbali bakomotambuse na milimo ayaka ye ayaka ye ayaka king of Django olasi roi de la forêt aza roi na kati ya shrine na kati ya forêt me aboyi mosala yango abozala aisément oyo eza baretour ya désobéissance ekosu beme eko depose ye na shrine eyo zoka nde molimo ya amfunya yango nde kotaki na kati ya nzoto mpe bandi kotambusa ye ezongisi ye na kibonganga ya héritage na ye boye tokuta na continuité
tozo continuer à kokoma na kati ya continuité ya film na biso tozomona inche to papa na okeze na nzela azotambola aza parmi ba conseiller ya roi babenga epe inche le chef. Allô? Hein? C'est la zala calme. Wapi? Zala calme nazoya kuna sikoyo eh? Zala calme nazoya. Nini? Nazoya. Papa, j'ai une nouvelle na nzela. Kebako Rompiao. Dans 3 jours, on peut frapper. Oui. Yes. Quel est sa pepe na yo? Oh, maman la émission. Quel est? Ngayo nazoya. Ngai etim mwana sana zoduka. Na go stop mpepo. Stop. Uraga. Mawe senga mgoluane zaki ya solo. Et tu peux partir bandako. Ma copine, yom to kota abati kuna akati kotango. Ah, enlèvement. Bébé ça dit enlèvement ba moi mimi jeune fille. Bébé ça dit enlèvement ba jeune fille ba tikali ba mo bendana. Koto pe presse kamana na copine ya presse na ba kamana ni bale bazoya na système subul zokane uragan se yaki na fuka. Uragan se na kaza kase. Ah, sens unique. Moi mali bendana. Bana basi choli lo mutazama molimo na ye babosa ni press na libanda abosa ni sheri na libanda. Hey boya boza na kata ndako te kupanza pe bandako boya to kima watata keto yana yambula to atina kwetu yambula tatina kwetu press ayebeli uraga penzo keso landa batu meme uraga mupeva mabe ezolanda na mboka. Ah, jeune fille moka kwei bandeko moya osungeza te to ndenge ni presse alingoza moya osungeza te uragan ezuye rompiao. No uragan emeli mwana ngani, uragan zubili mwana ngani bandeko, uragan zubili mwana ngani rompiao. Prince aleli pour jeune fille banleveye na ouragan. Et puis ouragan moi ça ne longi ya na nzoto na pene longi na bandeko. Est-ce que ezaba ezemote ezaki ndoki na mboka te? Est-ce que ezaba naturel to de dire salma kwe to ndenge nini bandeko po après qu'on lever ka moi swana et stopper na ngokei prince mamo na kati basuli nga na leader na mboka me batu wakufa na mboka na wako sale loko te ni igwe ako intervenir alors souci e bandiye. Ejike. Usani libanda. Father, the problem that we are facing in this community. Père, ba problème tuzo kuta na la communauté o. Tuzo sala na sala boy. People are dying every day yet. Batu bazo kufa chaque jour partout. Hakuna na kuna awa na lembi papa. Jeune fille moi innocente azo senga ko seku na miso na biso menga leader na moko na ko sauver ete. My son. The gods. Mon fils. Our fathers. Banza baba ancestor na biso. Bazana na bomoi. Pe bazola la te. The news. Ça passe. Nouvelles partout. I'm sure you've not forgotten my meeting with the elders.
Je crois beau santé réunion nangala bampaka. And now, this about 5 persons Pas were 5 taken personnes. away by strange hands. Baza enlevé Our forefathers, bancestre na biso. gods of our ancestors, Banzamba bancestre na biso. rescue us. Bako délivrer biso. The entire community will not Eh. perish in a day. Communauté nyonso te kokufa. Nzambe osala quelque chose. Huh? Banzambe bakosala, ok? Prends courage. Ayaka ye. Madame. Si tu as nina, eh? Doing here? Did I ask you to come here? Est-ce que la seigneur yawa? Everybody should Tala. be careful. Because we don't know when the wind will strike. Now, Zala na boke, te vite jour nini, te pe air nini. Mwe veko frappe batu. Kende na boyo akufela nga, kende na yo. Koto pe mwana mbali moko na mwana mwasi to bana basi mbali na mwana mbali moko bazo tracer na système ya subul. Kaka zala ekenge. Ouragan. Soda na bitumba badi olanda bango bandeko. Bako ko patio ko na bambwa. Ouragan ko bolanda lisu batu na mboka. C'est parce que kaneli ba jeune fille. Eko suka ndenge nini bandeko. Loboko moko récupérer bango. Loboko zo enlever zo récupérer bango moko sima muninga. Hey, ouragan. De mezo tetu bandako. Babenga ngo storm, hurricane. Tourbillon bandeko ya mupepe siko bandeko. Ezo enlever na wayenda. Le côté peso tungse enlever mwana mbali. Mwana mbali osala kikonzo. Na mabele. Finalement ebwaki aisément. Ebwaki aisément bandeko. Kokamwa. Ouragan est transporté aisément pour ebwaki na porte ya palais ya Igwe. Pona kolakisa ke no aisément ameki kotelemela ouragan esukili na liwa. Afundi ayebisaki eza mission na yo te aisément. Ya mission ya okezi. Ok, ko reconnaître ki bonganga wana nzoka nde abengama na mboko oyo. A stopper ouragan. Hey! Ese mwakufi. If he's being crucified, we all have wisdom. His hands and our hands are also tied. Hey! Mwano kene. Hey! Kokamwa. Eza pasi mima mozokoma bisila kati mboka. Tuebite tukontinefane ndenge nini. Ouragan ezokote koya. Bayebeli babosa na ezemo. Babosa na mutabalali na sima. Igwe kumotamu na system ya. Abosa ni kaza mutabalali. Aobate na molimo. Igwe azo la molimo. Igwe azo yebe la badeko. Eza soni pe mawa. Oh no. Sava. Oza sila mzolo ba. Oh no. Iche. Soki encourager biso to soutenir yo. Bozang eloko te na soutenir de AZ. Yes. In fact, it is now obvious that Et comme the itango. force of the wide wind is greater than the late chief priest. Mutu fa telema asa quelque chose que le bomi chef spirituel na biso. So on that note, I suggest that we seek help outside this community. To na sejeri to luka lisungi libanda communauté o to luka ezema mususu. And if money is the problem, my son, onye Diego Jogo, kids in Holland,
kaka izinendo ayebi fils na ngai azo ede bino nyonso akotia kolia na maboko na bino mbongo na poche mpe nyonso aza odogu ya solo aza odogu amuta mbongo de bala bapaka baningani Iche Bernard I will take the good news. N'avez-vous nouvelle et pas à vos comptes. Hein? Ok. Igwe. Situation na biso zo uta na bitumba pe ezo sampire ezo comme défaite. C'est de ça quelque chose. Pour musikate, pardon. Tikaye. Bango mo basiba loba. Non, faut expliquer. Hein? Ne na zoloba. Bandaku bebilanga na biso za détruit. Ba famille chaque jour ba okufa. To bogo zango respect. Mais tika na ebis. Lolo ba la compte ya papa zo sala tout pour les solutions. To make presque nyonso. Ta karamu ndoko yo, ozoba pa bakolo bazoloba. Igwe. Nina zoloba. Alors, vite que si la moukolina kata communauté, hein? Oh, iche na chazolo beza vérité. Et là, il nous sala pour nous solution la problème. Ponga na lembi ko late kote comme ya buzoba comme ya soni. Iche ko lo eteshe. Nal bate poani. Iche nat. Ça va. Tous à la calme. Tous à la calme, peut-être la normal lembe na igwe na bisto sunga igwe. Siko calamité. Et téléméli biso siko pression na toko chonka pa igwe te. Faut biso to calculer ndento ko dominer pression. So moi na bini dansa ba milimo. Ndeko ko pati ke dance eza dance ya bato bakufa. Mbwa oyo aliaka biloko na ye moko asanzi eza lokola moto oyo lokola biso igwe na biso fo boyeba kofanda na kiti oyo azorepresente banzambe ye nde aza mie place po apesa zo solution na baproblème mais azokoka te pardon tozala calme tokozwa moyen oyo tokozwa solution ya problème na biso. Iche Bernard ba ancestre nanga bapambola yo mpona maloba lobi hey ba ancestre nanga na ezaka ngai yo bopona baviva bakobunda combat spirituel te. Hey, tosali nyonso tokoki te. Bancestre chaque fois tozo contacter gouvernement chefman bapesa so parole négative. I sent to the government house. Tozoluka totinda lisusu délégation na bureau ya gouvernement. Bayeba ke toko suka bote na ko kufa na tika na ke na ancestre na tika bino na letam. Ndeni na rejoindre ba ancestre na la kimia. That brings solution or remedy. Nana ko mi biso solution to kisi. Oya ko sala yango. Oya ko batela biso. Na bandako na biso. Na biloko na biso.
nyonso akosenga biso tokopesa yesu aluki biso solution nyonso we will do. tokosalela yango po ete Our land will mboka na biso ezala na kimia. where is Ogidi? Wapi okidi? Garde! Go Kende to the town crier benga mobeti nkelelo. and tell him Yesa mobeti ngonge ton kelelo. the community Apkende partout na village. Na bakwen nyonso ya communauté na biso annonce. Mutu oyo brings remedy akomema solution our present predicament. na problème tozalaka pour le moment. Tokorekompense ye nyonso akosenga tokosalela yango. Hey, kokamwa o that what my eyes saw today, kokamwa namoni lelo. I have never ever seen it. Miso nga moni makambo oyo nanu namona vinanga te vinanga mobimba. Nako imagine ngutu te. Do you know that? Babike I saw his hands namoni maboko ya géant coming down. And ekiti. Ekiti na mupepe wana nyonso ba desordre. E kana ko pion. Hi. you know that I Webike. two people complaining to the Igwe Batu mbale ba yaiko se prendre pas igwe ninga détruire bandako na bango ba faire na bango. this is horrible. It's not normal at all. Eza normal te mupepe oyo. Both of our land save our community. Pete ndo za mboka na biso ba pesi yo mokoko nana yebi. He. Ezemo. Our kingdom is in disarray. Royaume na biso na passe. Your people are afraid of tomorrow. Batu na bazobanga lobi na bino. They are mourning. Bana They've matanga. lost lives. Ba perdre ba vie. One who causes others misfortune. Oyo azokoze pasa buninga azala pe bonga vive pasa ngo. Stress and division is Division pe kozanga makasi eza volonté ya Nzambe te. elders of Umase. Bampaka umweze Mind your unity. nasengi unité. Now go home. Bozonga ndako. I'll be coming later. Na kolanda bino na pale. Ese wala bibo kende nga na kolanda bino. Oza sila azobanga te fale ayaka sa kompani bino. Bo banda boyaki azoya te siko aza wapi. Ye aza ese moto yoki azaka puissante. Mais comme ça constate banzamba kopati gane lembele. Yangana moya ko stopango za te. Hey. It is your highness. Mbote mokonzi. My orders are with you. Mampaka mbote. I greet you, my king. Mbote mokonzi. Where is she? Wapi ye? Should be asking you. Ngabe na kotuna mino wapi ye? She's supposed to have been here. Fala za deja hero. On that doubles. Huh? Eh? Bwana raison. I do not stop. Oui, nga na voyage te lokola batu. Nga na voyage na ndenge na nga. As soon as I saw how enormous. Na transportation na nga memanga. Tana sanga deja yango mona ye. Kebako, The wind is coming. mopepa mabe ezoya. Your Highness, Mokozi, I know in your heart you
nayebi ke na motema nazobaka na mwana moke namokomitungisa te The spirit of my father is in me. moyimba papa na ngai bibi kosuka ndenge Oh, nini you win. incantation ebandi oyo mopepa ouragan stoppe retour à In l'authenticité order to keep the throne, pour garder trône na yo sacrifice the child. pour garder trône bancestre na baza kopesa sacrifice mwana wana baapesa sacrifice ya mwana mpe mwana wana yango nde eza mopepe Abagana, where are you? Onkene man. Father, père I've been thinking about what the priestess said. nalingi na comprendre makambo prêtresse alobi Father, papa what she said about my forefathers. alobi oyo makambo alobi mpo na bancestre na biso eza ya solo If truly my father's bed, eza ya solo I wouldn't have been on this throne. nazalaki mpe na kati ya makambo te me tiki jesu bapesaki nga trône They sacrificed it, kobanda na ntango na bango tikili na ntango na nga bato baza kosalaka basacrifice would have told me, papa na ngai because ayebisanga eloko te ya basacrifice sacrifices are renewable periodically. mpe banzambe bakaki kolobela nga ke basacrifice yango ezalaka renouvelable Stool is built on truth. ti oyo ya mboka oyo Their lives ya royaume ezali bati likolo ya ya verité mpe eloko moko todétruire yango nazala na makasi ya kotambusa nazala na bomoi kobanga te 2 months later après 2 mois Etienne Bernard every good deed a man does deserves a reward. soki omoni moto akofuta moto mbongo mpe adouble yango soki asalaki bafere ya bien Because of your son's good will, oyo ezali tozomela na konte ya mwana nombo na bolamu na ye asali mpo na biso azosunga communauté mobimba and the man, aza mobali ya bato to ya bebele my heart mutu ya when I bato see men who appreciate you. tolobi me asingala mwana na ngai mpe na aprecie bino mpona kosoutenir biso It's because of this that the king said, ya mpo na nini ezaka yo moto mpo ozwa journée oyo biso tosala le jour Mwana go kene. ok osali malamu kotuna With all due respect, soki nazanga bino respect nga naomoni nango lolenge wana te yes, yes I can remember vividly the words of His Highness nazosepele na maloba igwe that the community needs someone who would help, toyala mposa motu mona komite oyo akostope uragan wana someone who will come to the rescue of whosoever that is in pain, moto moko akoya kodelivre na soni oyo tozokobima nango te front and fight for their battle with his money. abi motu oyo akotelema mpe akobunda na champ de bataille ye nda verité a Go back and tell the king boyesa igwe makambo wana what he said. ke nayoki makambo oyo alobaki mpe aprépare mpo na visite to wana liloba kosolola ayoki kode kofiance to nini arejete privilège bapesi nayebi te papa mpo nani ekosuka ndenge nini bandeko oyo ekomi makambo ya butu
elone otungiso Kama nkono. elone otungiso libanda bozo soloka yo moko soloba loba na réfléchir papa pwete loba mboye That is being watchful while picking a chick is not cowardice. But it is only being kokoli kosoka azolela te ntango aza na moke eza kibulembele te eza tande eza age nayebi quelque chose the journey we are about to embark on is voyage toyini tokende eya facilité it's not an easy one. eya facilité So I ask you, are you sure you are going to stand by me all through? okotelema mpo oloba nanga vérité nyonso oui vérité nyonso tokopartage yango nabombeli eloko te me tozonga na ndako tika butu eza ya yo te kozala libanda yaka pema nayebi oyebi nga nayebi makambo ebele te na kati ya village yo oyebi nayebi nayebi nini nakosala banzambe okala biso bazala na baprojet na yo osala yango baporte eza afungama awa na vote For the second time, natuni pour la deuxième fois are you ready to oza stand prêt by me all through? Because koakompanie nga na verité nyonso na nzela nyonso po bato bakobalukila ngai na nzela na yo There will be war. Let there be war, Papa. There will be bigger. papa tozala guerre yango tozala nango na biso guerre mpo tozwaki bokonzi yango nde ya verité bomba sekele tozolukaki bokonzi jusque zo okota na palais esili you ready to stand by me all through? boza prêt ya kosoutenir nga pa importe décision na nga naza prêt même na aveuglement na kosoutenir yo I'm mad about. même nazangi maboko na ede yo na koede yo kaka Abebu Mungu. Okay. Ozugo. Ozugo. It's okay. ça va Agbasi egwu a. na okende kuna mpe na koyebisa yango pense ya motema nanga mpo alekisi ntango azokokelo azokostope mpe mopepe te Ada yo. so ezalaki yo te Ada yo na afu. soki ezalaki yo te onga kokufa te Onye jego jobu ni. Adama. tokokumisa nzambe tokoza su nzambe akozuwa tokosambela banzambe wapi ofali otika biso yaka komitungisa te tobaki toza biso nyonso derrière toi Do that. But I have something. naza na projet moko différent tokosala projet ya yo wana te You see, Okay. I want to know those who are with me and those who nayi nayeba na bafa tokota nani baza na nga banani baza na nga te itie bernard toswana non toswana te cause for that. ekomi mina na niveau wana te Ezoba, I know you don't have enough land to farm. nayebi ndeti yo oza na batere ebele oza na batere ebele te mpona kosala I know bilanga everything that moves. nayebi nyonso ezotungisa bino na mboka ok So, to to make that easier, mpo eza fasi mpo na bino 3 plots of land from my land. nazopesa 3 hectare ya terrain na batere nanga mpo na bino bosoutenir nga nani ngai nazwa terrain hey itie le chef merci It's here not here. itie naturi nzambe pambola yo Your house is being renovated. How would you like it? na korenuvele bandako na bino nyonso It's all right. korenuvele ndako ekozala mbongo ebele mbongo ya na banki sala demande na kopesa mbongo oh privilege ya mbalaka ta boye Okay. odogu moke obanga te You know, oyebi wife is late. mwasi nakufa deja Yes, you need a new wife. But if you ask me on no, so tuni ngai I would say you need a virgin.
wana posa so ya mwasi ta mukomo oza posa vierge so that you ba koyede yo. alien rice na abadan. Oh, ha aseki ha hai. And in addition to that, Epi na yango my son mwana nga will give you 500,000 apeso 500,000 naira give you for the marriage right. pona libala na yo ya couvrir tout po bala na hiyo ya sumo muneno konda bana mwasi na kufa ngai na ko soutenir bino nyonso posa nga bosala pe pona ngai bo soutenir nga pe toke so na igwe so mo kana soutenir point moko bino soutenir point wana mo comprendre bo mitungisa te de reste bo jouer rôle la bino. You see, in life, Oyebi la vie nothing good comes easy. nyo elo nyo sama malamu euta na pasi And some people say batu so balba no pains, no gain. babiso ko pasi te okozwa pe lo te gain te. Alors I want to be the king of this community. nalingi nazalaki roi ya communauté oyo heyo nalingi kopose candidature hey aro abomination nini pona bamboko na na mbali na yo ok nayeba ete ozalaki moto ya double face ape koza bamboko balili kokima mwana mobali mosongola azolanda lisolo na libanda ya pale azotriche lisolo na bango sava lokolo mikati etali yo tokozaka zenda kuna tosola na igwe toexplike po oyo toza nango toka jeune moko azali kotala na mpanzi amoni seni nyonso mpe lisolo nyonso. Pardon, Prince. 1 minute. Ok, nabengi bino apoto solo là, sérieusement. Son, Fils, you are speaking in parable. oyo bana ba parabole pona ni. What is it? Nini yango? Chie Bernard and his sons Chiebere na mwana e. in sheep clothing. Baza ba meme bala na mitema ya nkoi. Talk about the cheap pen and the Dutchman. Nana soma pono papa iche Robert na sasa na mwana e. Ozomona lisunga te au chana mboka. I am not disputing their hospitality towards this community. Nazali na nazala nga contre yete pe na makambo azosala communauté. Right now is what I'm against. Pe oyo eloko ba osala eza plus koleka likambo osala ba passer de ba border limite. What oui. Make your point. Le clair communiquer makambo zolo banazo comprendre te. Father, would you believe it when I tell you that Tika na yebisa yo. Chie Bernard, Iche Bernard king of this kingdom, alinga kama roi ya mboka oyo. Nini? No, you can't be. You can't be serious. Te oza serieux te. it is not possible. Te ya possible te. Is that he had meeting with your cabinet members few hours Sala réunion na ba membre ya cabinet royal baza corrompu bango nyonso pesi bango ba bien. not watering on, Pour soutenir ye. and the other useless elders, they fell for him. This is not happening. Batebele bandimeli ye, batebele. Can never lie to me. Ono wakokosanga te ndeni engosala mabo. Na kosela ye. I beg to take my leave. Ngai na sikolo bazongi na ngai. I knew Naebaki. it this time. Nini yango mbalo oyo? English Bernard rejected that offer to be given a second chieftaincy title. Chiffre Bernard a refusaki titre parce qu'il y a deuxième na kati ya mboka a préféré sikoyo
Ye moko. Few hours ago, Chief Bernard called the elders. Après quelques heures, Told him that he wants to be the king. Chief Bernard bengi batu nyonso na mpaka pa isi wango ke ala posa koma igwe. Are you sure Et comme tu as what you are saying? et c'est seulement bozolo ba. Have I lied before? Est-ce que c'est la How can cosa? I lie about this kind of thing? Dena la kokosa di kama boy. Okay. Can I say anything? You don't know what Fanda wana continue kotala komona wait until they will carry you from your bed. bakozwa ye baketio na ndaka libala po yo na moni oza aveugle oyo mona makambo te. Okay. Eza sunu pe na kobomba te. Esalami na miso na ngai moko. parading himself as the Igwe of this community. Azo mibeka igwe ya communauté oyo. Umi Ezwaya, Bernard is incapable. But Igwe is already parading himself. Forget about him. Igwe saka wiko mbenga ya kombo ko bosa na ye. Boso to kosa nini bosa la calme. Nazana no vivant bosa calme. Okay, Lolo. Kotaka sandako sina yiti deja mingi. Papa oyo aza complicité contre royauté ya Igwe. Aza na Igwe. Papa ya mwana mbalo oyo. Okay, Jozawa. Chuma. Hi. Chuma. Toro luka yo partout. Nini? Nasina kiposa no makasi. Hey. Bisous et ça la bien. Loboko. Hey. Zambagori le côté bandeko. Moi bana kwei. Moi bana sati ko lima Zambagori. Orage. Eye lisu bandeko. Okay c'est. Okay nini yango? Nini yango? Okay c'est. Mon fils. Nini yango? Akwei, yes, akwei ka bongo ye moko. Nini yango, nini yango zo lekela ngai bo? Eza nini? Hey. Wokozie. Yo nani? Nazamo limo ya uraga. And the gods will not allow that to happen. Banzamba permette de tiba ndako nyonso. Taking the crown from the right. Postove Bernard azwa trône te. Okokufa. Naza lebeli te lakse longi na yo. Lakse longi na yo inutile. Okay, c'est. Okay, c'est. Stop! Nieko! Bébé, et bêti, voilà, on Nieko. Moi, je vais me souffrir. Ok, c'est. À l'hôpital, à l'hôpital. Ok, c'est. Ok, c'est. Maman, papa, hey, Nini yango? Nini yango? Hey. What is happening? I don't know. Am I bleeding? You are. Ça, là, vivant, oui. Hey. Hey, oh. Hey. Hey. Ego frappé sur o caissier. Eza participé mawa. Kokamwa. Mwambali alembi na yote so azo mema na hôpital.
to azoke sabu koko bandeko abandoza bataki bandeko akomo sanza menga okay c'est hey telma tuke boy memang ada shrine dona ndako ya nganga tuke na hospitali tuke na shrine oh ça va telma tuke sala makasi tuko mpembeni sala makasi hey hey makile kotseka kobima amo sanza menga ekosukela endenge nini ça va toke na shrine ndenge bi shrine toke na shrine hey let's get to the shrine please. Eza somo pema. Mon fils nini yango? Hey. Okay c'est nini yango? Oliaki mutu nya batu. Ozala kwa batu. Hey. Okay c'est. Ayaka ye. Hey bwana wakufa oh. Hey. Ayaka ye. Afunyo. Cette fois-ci a réussi comme il m'a dit shrine devant ba skeleton ba mikuwa ba seke ya to milwa nzoko ba skelet dira ko sala ya afandeli balaleli bande ko tombe eyo ayaka ye balamusi la système ya Undertaker ake wapi bandeko okay c'est milimu ko tambusa kasi bazako senga azonga na aya na shrine na kwa ko banganga swa aya na shrine babimisi lisusu tuzo découvrir kati ya film ekosuka motindo kani oh no Chebeda Why are you dressed like a king? Pwano lati lokola ono lokola mokonzi igwe we pass na igwe It's now obvious that you are putting to work what you told us at your son. So ya solma mbolo bukolona ochangwa muvuma ongo benga guerre na mboka Igwe. Point of correction. donc ingo koma igwe Campaigning to be the Igwe or the king. tika na changer maloba nazo sala campagne te nazo milaksa te nazaka igwe Bernard You better be careful. Zala bokebi Mmiri n'elu elu amagi. ava indela yo Yes. I need to advise atinyo small bakabongo you have to join the winning team before it is nazolo banayo rejoindre équipe ezogaye that which made you know and give to another person. pote na kolongola kombo na yo wana ya kio ono na kopesa mpa mutu so koma ono oza su chef ata chef kudute ozonga ndako Rap weba na agba. soutenir ngai kima kende sekande kozoseka metango koya Akwa ogbenye na-enye gị nsogbu. eza pasi pe mawa
Ozana, vrai shérif, faut s'en mingi na biso. Comparé à quelque chose, oui, oui, non, mais là. Ya, mais là, ta secret, ça c'est pas ACP, ça est bella. Vrai chéri à pembe. Faut pas dans la baya dans la biso. Faut qu'on s'en a biso. Biso de ça là qui mboke zara. Ah, il a préféré nae par malade. To a préféré nae local à l'inzanza. Bozala mina l'aise. Yo pense à la l'aise. Tu ressens la souka tu fout en bas moko. Hey. Azala l'aise. Vrai chéri zala l'aise. Gana bisayo. J'ai un fiancé na biso mais cause appelle danger. Nani yaza permet aussi à danger pendant yosa. Hey. Onowa. Ba sheria bonde to na mo besoin na kati ya lisanga na kati ya ba urbanini. Wasala bien masala pe présence na biso banini. Baba flair na biso. Hein? On compare comme l'autre. OK. Zala les abiso ko banga na yo ti to protéger. Olobi yango. To sakaka to so le lo bote salama zano kalbe kuna. So na ko bese na ko benga yo.